mabe biloko na banguna. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et l'homme c'est signature Yemoko le vieux père. Si tu es ici pour la première fois, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, cliquez cloche à notification et laissez aussi les commentaires si c'est possible. Partagez aussi nos vidéos, ça nous fera toujours plaisir. Oza déjà na kati ya team, oza déjà na kati na biso tozalaka, c'est la famille. Toujours beta masolo, toujours besa information, toujours ninga toza na moi guetter, nenge ka avezali. Chaque jour on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Alors, tu es un dossier, tu bete la kitangwa a na ebisa kibino likambo ya Impax. Impax eza virus oyo ezo ute pas singe, malade ya sika. Malade yango tozaki nango déjà variole, mais eye na façon mosusu lelo na banza ya réseaux sociaux ezalaki déjà inondé na makambo wana BBC et bani déjà kopesa publicité. C'est comme si Impact ezaka na Congo toyebi dossier nini te eza na sima makambo wana, mais botoza la vigilant na mutaye bandenge nini yako zala po tozobeta tangwa déjà que malade eza déjà na kati ya terrain ndenge nini masole ezokende soko za na ndeko yebisa ndeko ndenge masole ezokende tozalaka na miziki tobetaka masolo ya miziki. Biso tuto yebi Koffi Olomide le vieux père na biso azalaka mobali ya mama Lia lelo bakoma ba ex bakabwana ndenge kenda la mama Lia kenda na bana na ye Koffi patikala bala sindileke. Biso tuto yebi que après séparation moi si ton mobali a souhaitaka toujours côté na ye simba côté moninge eza na fiasco po mususu ya kolela mais totali ndenge makambezo kende to mona c'est comme si Koffi mutu azalaki na souhait Mama Lia souffrir kaka ndenge tomonaka Nikimenga ndenge Nikimenga lelaka peut-être Koffi Olomide za pena illusion wana Mama Lia aza lokola Nikimenga, mais contrairement na makambo ndenge mokili kendaka boyebi nzambe pe asalaka mokili na ndenge na ye alobi ke c'est lui qui dispose de tout yo okoki kozala kozosala ba projet mais nzambe nde mosukisi ye nde mokati. Mama Lia heureusement abota Didi Stone, mais si on dit Didi Stone vraiment joue vraiment batentire ya Koffi Olomide, mais a joue moi azwa ba tentire makasi de ya Mama Lia pour Mama Lia za vraiment métier là, mais Didi Stone na bima la ba 75% moins chocolat café au lait et ça là épais bien. Comment n'était pas manqué moi n'a pas pesa makambo pesa makambo tosaka mais sur otali Didi Stone moi poitrine eza moi ya robota makwa mais eza dans été aza moi si sur otali Didi Stone en tout cas au sepela et Didi Stone basala masolo na mama na bango ndenge bafandaka Koffi Olomide patikala na sindi biso tuto ibi iswa nek na meko tala boye soko lingo tala nani na les deux côtés nani azo souffrir mingi. Wana komi makambo mosusu mais ngai nazali muto tolobela makambo basongi komi déjà il faut tolobela kotala bango les deux camps nazo mona c'est comme si Koffi Olomide il souffre trop azo souffrir mingi mais na yebi vraiment souffrance na eza dit ya nini eza dit ya manquement ya ba Didi Stone ya Mama Lia eza dit ya ba problème mususu ba problème spirituel eza dit ya nini po plutôt que Koffi ngo pesa la nganga donc on ne sait pas toujours comprendre mais soko tali côté Mama Lia au mona que moi esengo ezali feti ba ko sepela Mama Lia zoko bima c'est comme si Mama Lia aza sauvé neloko moko boye. Et de l'autre côté, mutu ayaki libala sindileke la safishaka te azaka mawa même na réseaux sociaux bozo mona elongi ya mawa neti aza frustré mwakambeleki ebele. Bon, afandaka pa Koffi biso tuto ebi makamba Koffi ndenge ezalaka toyoki déjà mwa mingi. Mais kuna problème ezate problème estokoyi nini miziki oyo ba musicien na biso babetaka eza na makambo ebele. La musique soko oza vraiment ya kotimba te ke baba koleo na danselele toloba ngo déjà awa et komeli lelo Koffi bozako se rappelle na iso ya papa Mbappé a son âme moto beta mosolo na ezalite akoela ki likambo moko bena diamantifère moko mais Koffi Olomide rebi gaka Koffi Olomide lo nini komeli Koffi Olomide Koffi Olomide alingaka mama si azingi ya monesa na mokili ke mama si donc aza femme moko unique mama si donc mutu mususu akozwa ete mais biso toyebi ke mwasi nyonso aninganaka na mbongo
mwasi, c'est-à-dire mwasi égale mbongo. Soko oza na mbongo yeba ke okobanga mwasi te. Mwasi nyonso ataza ko pay azako ngala ndenge nini. Soko oza na ba million okozwa ye. Kobanga na yo te. Po yebi basi na ye bazaka soka yoki okoza na ba million. Akokende akoya komitika po yebi ke kuna akovivre bien. Mukili yango wana makili ezotambola lelo. Koffi Olomide pe banda londala kosa ye, londala yebisaka ye ke yo zali chef ba musicien. Koffi Olomide tika ya nango na Elysion na mutu. Mais kotala chef ba musicien na aja Koffi ndenga komi lelo, il fallait normalement azala retraité atika musique, mais musique ezokutika ye, azoninga kotika musique te. So otali bakoto ba Jay-Z, so otali ba Jay-Z siko ba patron solo, omona Jay-Z azobete so musique te, azana kati ya masolo mosupo mbongo eza ko flow na niveau moko impossible, mbongo eza ko loba. Comme na zai suna besoin asalaka ba concert te, mais so otali na ka Koffi et azo ko beta ba concert, c'est-à-dire changement de temps, ba CD te kamara de sous-te. Koffi abunga depuis tokoma makambo ba streaming, donc Koffi aza suna contrôle ya ba CD te, c'est-à-dire c'est comme si papa mbazaka na raison aloba ke Koffi Olomide te ka ba CD na yeye moko. Point d'interrogation. Tokomi wapi Koffi azozo esu ba mbongo nenga azozo esu na ba mbongo nenga zalaka na ngote bakala. Et les preuves ane bino moko bomoni ba concert comme kolandisa ba concert na age na ye tozo bangela epeke ya ko ya na podium. C'est comme si mutu moko a signé déjà soko okufa na podium akufa mais fo mbongo ekota. Po webi kaza na responsabilité ya makasi e bato ebele bakomi kokima ye muke bato baza kolongwa ye pa côté na ye bato baza okene. Kolala kolamuka lobi Koffi Olomide azaki na concert na ye, concert epesa mika ndenge ezalaka ba jeune patron pe babimi ebele ya mikolo oyeba esu ndenge jeune moko abimi na podium mais azokaba mbongo epai ya mama si Koffi atelemi kaka bushi be azoyeba lisu te aloba nini asala nini atindi bagare ko Pozo mona image zone kawala. Non, botika levier comme pas fan pardon. Botika. Siko jeune oyo azopesa mosi bamba si bambongo. Boule na ezani. Boule na ye ezanini. Ngana vi boule na ede. En tout cas, tokotika la bino place ava commentaire. Botika la biso eze jeune oyo azo mama si uye batika Koffi ba fana na bango na kimia po mama si pendenga banaye kotala ese comme si azomona ke mbongo bopesa ngai bopesa me bagade ko basaki neti bakota likambongo le mec akitekene na podium akena mbongo na emobima me na yebi ke Koffi pa ya zali donc makanisika na mbongo po Koffi akoteka mbongo des fois te bon bunatikeli bino place ya commentaire botikela biso nono ba ndenge nini bino bo percevoir likambongo est-ce que ya oki ko bete na mama si un jour to mona ka botoli Koffi mama si bien comment pour éviter mama si pe alingi mbongo bon